Capage TV. Capage TV. Moi si ya malamu poto yeba ke yende aza oya bongi na venir ya libala. D'abord akozala nanu respect pa ya mobali. Muto aza respect, muto aza poli. Ato lobi ka zo bomba caractère na ye. Ki impolitesse ba bomba angote mama senti. O lingo lingate eza lokola na koloba maladi na kata nzota. Voilà, maladi na kata nzota mutu. Bima kaka. Ato lingite ekobima. Libala ezalaka nanu mobali te. Libala ezalaka nanu mwasi. Pourquoi mwasi? Mwasi aza na kati ya centre ya makambo nyonso elekaka na kati na famille to pe foyer. OK. Tango oyo mobali azo vivre na mwasi oyo ke famille boyaki. To pe mwasi azo vivre na mobali oyo famille boyaki, bozala makasi na losambo. OK. Bozala makasi na losambo parce que boko kutana na ba défi moko oyo peut-être boko ko simonter yango te. Alors na kati ya libala ezo senga na mobali to mwasi ba pesa na temps. Na kati ya temps wana nde affection ezokola. Okomona moko azokoma na solanzota muninga, okomona entre bango mibale oyo ka bat misuba baza mwasi na mobali. Loko yana leki. Loko yana leki. Pourquoi tant na kati ya libala? Ezala mibale belé pe mama bazo lingate ko pesa basi na bango temps. A cause nini? A cause ya salite. Omoni bato yo bazolo ba ke libala eza passe. Baza bato yo ba yoka ka mibale na bango te. Quel que soit mobali soit lobi ke ngana mobala sikote libala eza passe. Il faut tala mwana mobali wana malamu. Lokola zana nu na ba vi moko ya likolo akobala te. Okomo yoka kanda moko na kati ya mwasi. Makambu mwasi azo sala yango te. Na basi musu mobala pesi etan mais bandala mukaki na tongo. Pantola jean bandana makolo. Ti likolo. Donc mobala va profiter ta na partie nzoto na yete. C'est important hein. Oh. Et joue à Carole maman. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Rétinoblastome, cancer de l'œil. Néphroblastome, cancer du rein. Lymphome, cancer de ganglion. Première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participez à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de l'issungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ezo frappé eza makasi. To sunga bana pour bangonde avenir ya lobi. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standards,
chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autiko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma lekwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Koma na yo kolo lopango na prima ngondo na concession Musasa na $1,300 obengami bayer. Nga naza mutu a cash. Nayaki na pesi $1,000 nanga et pas apporte Garcia Musasa. Bato a beauté bite tokozwa bango wapi. Dans ce $1,000 du coup, aux yeux d'Aku même, oh, ndam, 1,300. Mais nga za muta cash. Na pesi mbongo nanga $1,000, na zui nanga 2 parcelles nanga, $2,000. Dans la sonne lo na ostrate, na komi ko lopango, na longwe locataire. Aumela, avant d'ana libera. Resi nanga yango yo. Oyo ezolakisa ke na sombi yanga lupango cash. Nasengi merci na papa Garcia Musasa na o asaleli biso. Ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lupango. Na sombi lopango nanga cash na $1,000 na cash yango nazobenga ba jeune fille nyonso tout lokwa ngai baya bakosepela tana age nanga na ko mama lopango nazane sengo makasi mama lopango na age na ngai. Merci penza, merci papa Garcia Musasa, merci nzamba baxele bele ngai na pesa merci na papa Garcia Musasa nazaki na mbongo na mona lekeli kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazo pesa ndambu en tout cas ba mama otekaka bakala otekaka nini ngai natekaka vitabele banguba mais nazi 3 mbala mako nazape na resi na ngai yango bapesi ngai. Voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na $1,300 seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazui mabele bamusu basombi cash na $1,000 balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto ya Kinshasa opportunité yango avec apôtre Garcia Musasa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Bote na balandi nyonso ya Kapash télévision, merci. Joe Mystique naza sur ba émission ke ka Congo web na ebité ou bien ça va. Donc comme la fin du mois photo Luka Moïse Gigandou, merci en tout cas na retour pe ya ba téléspectateurs na biso ya Congo web, merci et bonne guérison à notre président Chabani Record. Merci à Rolanda Bisso partout dans le monde. Tous nos frère Jérémy, qui a encadré le couple, qui a fait ça dans la Kapash télévision. Bon, on a tourné la quantité pour la galerie soi-disant présidentielle. Courant exact il y a 3 jours. Galerie présidentielle à Kinshasa, ils ont le rôle dans le centre-ville. Ils ont le rôle dans le centre-ville, il y a le centre-ville, il y a Mboka Nyonso. Mais awa beaucoup appellent le centre-ville, mais Moussa les baby.
Il y a un Congo, ils ont la force et apaisanteur, et ben la vers le bas. Donc, ce qu'on a un esprit à prière, on a le sambo, au monde, on a salibo et baby. Et biso lobi to zaki na ba discrétion peut-être au monde appelle makamuke Congo vraiment il faut ko yeba ko bomba ndenge jo mystique a bomba ka mwasi na yeto ebi eteti lelo atanga mona vandi na yeba mwasi a jo mystique te donc aza mutu ya discrétion to bomba ka bongo ozana mutu 15 ans 20 ans bomba makamu na yo eza ya yo oseki eza réalité eza bongo en tout cas merci net moi c'est pas CP to yeba mwasi CP te mais tout le monde a ka CP eza discrétion merci na ba onyo sazolanda papa Jérémie Aseki un avant d'abonner un budget mystique moi c'est été ok et ça maman la discrétion alors kaka adbetizaki adekonaki mais goye ba pena ki alaxinga madame yeyo o na nazimu ta o azuna ya bienté limisanga maman place oza bongo saka comportement po na afunda rayo merci na ba onyo bazolanda biso en tout cas nzambe ya pambola bino pambola bato onyo balanda biso papa Jérémie ozo sala musala malamu pe kitoko et ezo sepe sanga ozo landela pepe mission maman ka passe ko kota jour nini ezape moko ya malamu merci na ndeko pesa biso temps na yo za na à l'aise son na biso kota kitoko neska na plateau mangeke ekozaka na moma kiela mituka toza awa na paso basalela biso boulevard church et soki basali passe nyonso boye ekozala bien tokobanda kokende pa bapaya te bakongela biso mpenza baplace ebele et puis batiaka moins cher po tokozonga na sujet na biso mais tozomona tala ndeti banda kokuna tokofilima ngo te mais nazolakisa bakotiela biso location appartement mais batie baprix $2000 $3000 $4000 nayebi te place nyonso ya lixe ezalaka mpona bato babonga bakonzi ya mboka baministre badepute basi na bango bana na bango to bosalaka makambo mpona population bandako ezotongama na Gombe ezobeba mpona nini prix otieli olika prix wana donc opréféré ndako ezala vide congolais nani akela yo nzambe kaka to bino bakela bino ne pas ba ange to ba kelo côté tonga immeuble cha prix moko abordable cha suivi ezalaka te bocha ba immeuble na bino cher biso to za besoin ba location pour to sa ba bureau moyen ko ya ko louer place ezali présentable ezate pour ani yo che prix oche bash munene location à louer ce qui n'était autour ya kuna $9000 donc bokanga na kala ba famille bosa la liste que cousine nganda ko ya ko vanda camarade nga ministre ko ya vanda pour on comprend pas mambo to ko tambula na bamboka to somona banda ko bamboko eza développer eza mitema na bango eza développer yango nyonso ya bango eza développer oui papa Jérémie la compétition oh eza mamboka totie entre parenthèses pour bino bovanga bobanga film biso to banga na biso film c'est ça okoloba nini pona moi eloko na lobi pona congolais bolingo penza ndezati mbote non ba Olanda biso lelo merci na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na chaîne kitoko ya Kapash TV tokozalaka décité amen donc partout bozali na kosenga na bino bosabonaka mingi na page oyo bokoyoka makambo ebele na oyo etali libala oyo etali famille oyo etali bana bokoyoka yango na badimension nyonso donc mbote na bapapa mbote na bamama nyonso mpe mbote epai ya ndeko na nga jo nalingaki mingi malgré non a positionné biso moi cité vraiment mais tu dis qu'il a positionné biso a positionné après ça peut donner clignotant to yeba eke na gauche c'est ça droite merci papa nanga boni ba retomber ya bémission to sala bon bémission zo kende vraiment très bien d'abord moi sinanga ebisinga ya lobi nzamba pambola yo na lala kana mobali mena yebaka te on nzamba sakati na ye nzoka zaka likolo makasi vraiment salaki nga pe bien koyoka lelo na tongo mwasi nanga koyebisanga ke papa nzamba pambola yo pona émission zoke kosala na madame Sainte oui OK et en plus ba maman na ngai na partie à Belgique ba apprécier ki émission lokolo ezaki likabo o to bandaki kokola na yango nzamba tiaki kati na biso en tout cas bazalaki apprécier et puis batebele babengi pour l'émission et salinga vraiment malamu en tout cas merci beaucoup maman Sainte vraiment nzambe apambola yo kutu koleka ebele po ba divorce na bokabwani
oyo tolobaka ba couple ya lobi bayebaka na bango lix te bayebaka ba voile te. Oui. Est-ce que maman biso balataka voile ra balataka te. Bango balataka voile te en plus babalaki na mbongo te. Ezalaki mwa ba cérémonie sino mona mwa makasu mungwa yoke to bapesi kaka bilanga ale baye batali bilanga okay bon bango souci ezalaki mingi mwana kende libala ki afanda na kati ya ndako souci ya ba mama na biso ya kale ezalaki bongo donc symbole kaka ya makasu ngadia ya mungwa ya ici lino vraiment lelo tokolobela likambo tali temps na kati ya libala mais avant tolobalango na yeko comprendre que mibali ebele ba dépendaka nde na basi papa Jérémy soki mutu azwi mwasi ya mabe nde pena vi na ye ekobeba makasi ke mwasi azwi mobali ya mabe akoki kozala na mwa équilibre mais mobali azwi mwasi ya mabe nde place pena liwa ezalaka makasi okoki koyeba différence wana. Mama Cynthia nga na koyebisa yo eloko moko libala ezalaka nanu mobali te libala ezalaka nanu mwasi. Pourquoi mwasi? Mwasi aza na kati ya centre ya makambo nyonso elekaka na kati na famille to pe foyer. OK. Alors soki mwasi aza mabe yebaka mobala to saleba force ya ndenge nini okotikala ko réussir te. Okokende même pas musika parce que mwasi oza na ye aza mabe. OK. Par rapport ya mobile. Mobile a cause ane mabe, moi c'est ça malamu. Okomona malgré mabe ya mobile. Moi ça ko bando ko luka, ko gérer yango pe ko luka ko avancer couple na bango et kende moi liboso. Mais okomona par rapport ya moi so aza mabe, nyonso yo ko lingo sala e bando sala ka mabe. Akoki pe ko ratio même. Oui ça ba marché moko ya malamu. Kaka tong ba bengi yo yaka pona likambu bo to sala bo ya telemeli yo abandi ko swani sona herbe pesa ki yo eleki. Alors moi si abongo moi si osa ne voyage te soit au pousser ye liboso ya encadrer moko pona ko encadrer ye puisque conscience zonga que affaire ya libala les affaires nanga na mobali ona sana ye ndenge na lobaki autrefois moi ça salaka toujours na se ya mission ya mobali. Oh, mobala aza na mission nini ya komema libala kende musika. Alors, ceux qui moi c'est aza mabe akokoka pete komema mission wana po kende liboso. Amen. Oh, mission wana mobali nzamba pesa mobali. Eza facilité mama Cynthia. Mission on nzamba pesa mobali tango bazobota. Il faut bana wana bazala présentable liboso abatu. Deuxièmement, yemoko mwasi wana o azo pousser mission au mobile ça dans week-end liboso, il faut pas ça la présentable. Amen. Oko senti que na kati na ndaku équilibre ekozala. Mais ce qui mwasi et que aza mwasi moko ya mabe aza lokola kari des zones ndenge Bible lobi na Proverbe chapitre 12 verset 4 yeba que papa o mato kita au sale loko moko te. Quel que soit na domaine à finance au sale loko moko te. Vraiment. Sikoyo moi si ya malamu okoyeba ndenge ni parce que to mobali ya malamu okoyeba ndenge ni parce que biso nyonso to koma bomba ba comportement ba débit okoyeba on a ba biloko nini oyo ko lakisa ke ye aza bien ye pena aza mo mobulu. Bon moi si ya malamu tompe mobali ya malamu tokoyeba ye premièrement na temps oyo apesaka yo omoni mama bolingo ezali te na ba cadeau. Mais bolingo eza na temps na kozwa boye na lobi bon mama Cynthia na sombeli o mutu ko na pesi comme cadeau bat ba lobi alingaka ye makasi mwasi na ye penza mais tant on azo pesa yo tenter c'est que na lingi yo te parce que à travers temps nde affection ya ka kokola osomo nde affection zo ya kokola mais tango oyo nazo pesa yo temps wana te mobulu ko kanisa te ke nazo linga yo. Quel que soit moi si ya malamu poto yeba ke yende aza oya bongi na venir ya libala. D'abord akozala na no respect pa ya mobali. Muto aza respect, muto aza poli, ato lobi ka zo bomba caractère na ye. Ki impolitesse ba bomba ngote mama Cynthia.
olingo linga te eza lokola na koloba maladi na kati nzoto. Voilà, maladi na kati nzoto moto. Bima kaka. Ato lingi te ekobima. C'est ça. Mobali pe ya malamu oyo eke alingi mwasi na ye. Akobando pesa mwasi na ye o ezali temps. Na temps wana akobando luka ayoka ka mwasi. Tamba zo yoka mwasi. Mabe oyo eza kati na ye. Akoka suko bomba ngote. Akobando bimisango. Directement moi ça zo comprendre déjà que tant au mobile nanga zo pesa nga ndenge tozo solo la boy. Na mona za la faible ne loko. Place soit ça la boy. Alors moi si siko ya mayele akobanda ko jouer beaucoup plus na ba faiblesse ya mobile pour ka corriger parce que libala o yazo ya ko kota pa mona mobile wana eza o ekomema bango vraiment musika. OK. Donc libala eza eloko yo mama nanga senta ndenge balobaka racine principale nde simbaka nzete. Amen. Or racine principale ya libala ezali tant o mobala zo pesa na mwasi ezali tant o mwasi zo pesa na mobala. Na kati wana nde boko bando yebana quelque soit bozana na fiançailles okoyeba ke mobala nanga zala kabwe mwasi nanga zala kabwe pour affecter kola il faut ngai na pesa ka temps o ya qualité ayoka nganga pe na yokai. Merci papa. Tous un problème moko ba couple mususu omona famille ya mobali elingi mwasi te. Mais mwasi mais mobali alingi mwasi. Famille ya mwasi elingi mobali te mais mwasi alingi mobali na ye. Ba mususu ba baramo il faut des partenaires no alinga yo famille ko ya après. Est-ce que famille ya mutu e contact na kati ya relation to relation ezala ya couple ezala pona batumi bali. Mama Cynthia libala poza na ba mabala musu papa mobali ayate. Oui, mama mwasa ayate. Ezali de kwa mobali ayate ezali ebele mais na ko ebiso boye libala batumi balende bakutana mais batumi balete nde basalaka route ensemble na kati na mariage to kutani to balani ndenge nga na kutana na mwasi nanga Sylvie Kalume to kutani biso mibale mais continuité ya mariage tozo sala ngo na famille nanga na famille na ye. OK. Oh kolobake famille ya mwasi balingi mobali te to pe famille ya mobali balingi famille mwasi te na bokeka na makasi koma bino bolinga bobala na po bofana omoni esika oyo ba problème ezoya ko kote belé eza esika oyo tango oyo mobali azo vivre na mwasi oyo ke famille boyaki to pe mwasi azo vivre na mobali oyo famille boyaki bozala makasi na losambo. OK. Bozala makasi na losambo parce que boko kutana na ba défi moko oyo peut-être boko ko simonter yango te sans Nzambe. Yango moni na libala pe nazo yebisa bandeko bazana no ba fiancé bino bato bolingi bobala bokende na libala te sans famille. Amen. Parce que mobali moko ta bima ailleurs to pe na nzete ndenge mama na nga lobi mwasi moko pete abima ailleurs to pe na nzete mutu nyonso sana ba famille na ye. Amen. Alors kolinga to bala sans famille mama Cynthia bala famille ezala parce que famille wana tangu pe likambo ko ya bango ne bakoya ko côté là. Voilà bakoya ko intervenir. OK. Bakoya ko intervenir oyoka yo posa la raboneni tika na semi ki ne pesa sala bien likambo ezani likambo ezani no tikela biso ye biso mo te bini ntoko sala yo tika boy so kisaboy parce que famille ezalaki. Mais na koyebisa yo mama Cynthia na kati ya libala ko quantité ke famille okoti bango nyoso ba olinga yo. OK. Kotia na mutu te kende na bali boy famille na ngai na famille oyo famille na ngai bango nyoso ba sepeli non famille ba ko sepela famille ya mwasi ba sepeli famille ya mobali ba sepeli mais yo mwasi ke baka na famille ya mobali oyo ba sepeli ezape na batoyo ba sepela na yo te. OK. Quel que soit pe na famille ya mwasi papa o sepeli na bali bato ba sepeli mais na kata famille wana o ba komi belle famille na yo yeba ke epe na batoyo ba sepela na yo te. Okay. Parce que famille ozomona ezalaka mabete yango ba bengi yango belle mais na kati ya belle ndeza na batoyo baza mabe donc o continue na famille obali eza mabete mais na kati ya famille wana eza na mutu moko aza ya mabe oya ko lingo te tamtu boko vanda peti oko kufa lingi yote
donc libala ezelo kwa mutuya ko bala te olobake no ata balingi ngate na obala kande kona bango suka ba olinganga kaka au salaire okonyo kwa mananda kwa libala ba retraite ko lembayo mais avokota luka liboso o réparer na famille wana avokota na katanda kwa libala pour que yo na libala na yo ozala vraiment malamu. Merci papa. To continue na sujet na biso o ezali temps pona nini mwasi to mobali akoki kopesa partenaire na ye temps ezala na kati ya mariage ezala en dehors na temps ya fiançailles. L'importance dango vraiment ezali. Importance ya temps. Na kati ya libala to na moment ya relation ya fiançailles. Et loko liboso ndenge to uti koloba ko découvrir que mobali oyo aza vraiment yanga pe alinga ngai. Tant ozo pesa et botisaka affection na kati ya mwasi to pe na kati ya mobali. Ozo mona batu baza ba fiancé. Mais moko tonga omona muninga te akomi lokwa maladif. Boko motune problème nini? Oh, est-ce que vous mona eli sozoya? Non koya. Pona nini? C'est parce que tant oyo mobali a pesa kaye na moment ya fiançailles wana kaka nde bakuta na mobali a pesi temps et que bazo solola ko solola wana ezokende ko gagner moral na ye. Ezokende ko convaincre mutema na ye makambo azoyo ke pa ya mwasi na makambo pa azoyo ke pa ina mobali. Amen. Donc tant wana na libala eza très important. Moni na kati ndako mama Cynthia. Oyebi na lobakelo moko bato ebele okomona azopesa peut-être na kolo bazopesa temps mingi pa ya ba camarade ke pa ya mwasi ebele azopesa temps et pa ya bato basa na kata lopango na bango ke pa ya mwasi te pa ya bana plus loin na koloba boye comment muto azo préférer makasa ya ngai mais azo négliger greno epesa ka ngai na lingi na loba nini ezana mibali to basi oyo komona azo koboya kopesa importance to kopesa temps na mobali mais azo préférer kopesa temps na bana oyo aboti oh akokaki te kosimba bana sa mobali wana oh mobali wana bali enda ko changer pe identité mobali alongoli ye na identité ya mademoiselle akomi na identité ya madame Songolo. Na place okende non n'est pas bana parce que bana basala kité bana ba ekoya pesa na nuta na mobile na yo quel que soit pe mobile ko pesa na nuta temps na bana ki mwasi ceux qui mwasa sala kité bana wana pe bange ba yate alors na kati libala ezo senga na mobile to mwasi ba pesa na ka temps na kati temps wana nde affection ezokola okomona moko azokoma na solanzo ta muninga okomona entre bango mibale ka bat misuba baza mwasi na mobile lokwa yana leki pona nini tant wana ba pesa naka ezomema bango pe na baje OK ozomona couple mama ceux qui baje zate bo bando vivre lokwa bat moko bo na kati ya molili omona mutu moko te elongine ekozala ya kofungwama elonge bando zala ka ya okanga pourquoi tant na kati ya libala ezala mibale belé pe mama bazolinga te ko pesa basi na bango temps à cause ya nini à cause ya salité moi so aza salité mobala opesa ye tenté pourquoi ko pesa ye tenté c'est parce que akobanda ko se sentir que naza mal à l'aise naza vraiment na place na ngai te na kati na ndako naza na place na ngai te likolo ya salité okomona mibali mususu ndenga lamuka kina tongo eke abimi kaka ndenga bimi atikali lisusu te kozonga na chambre pa lala parce que chambre wana ya lala ke za salité lokolo eza salité azonga te pa lala akomo luka esika nini okende kovanda parce que ndako ya salité siko moi ça zo réclamer que papa yo zo pesa ngai tana ngai te yo zo pesa ngai tana ngai te lokolo zo pesa ye tante il faut ce qu'on luka koyeba pourquoi mobali apesa nga ta na ngai te oh mobali nyonso aza wana il faut pesa mwasi na ye temps mwasi pe il faut pesa mobali temps mais kata mwasi soko za salité mobali apesa temps te poza mibali musu pe balobaka te ke mwasi na nga bongisa bo
Voilà. Soki eza na mibali o balobaka te, mais quand même moi si il faut comprendre. OK. Moi si afandi na mobali et que bozwa kata ko solo là. Oyebi déjà. On a dialogue. Voilà. Donc Nzambe maman na ba marié mususu omona nzoto en tout cas ba lingerie ya mobali moyen te. C'est un jeune couple mikolo omona pena ba sengla mobali mikadi ya mobali papa Jérémy ondimité. Obikara mwasi ya bonzenga oyo. Mahambo mibali ya mobali na atandi na singana ya ye moko yango oyo. Oui, maman. Nalingi na yebisa yo loko moko omoni na kati ya libala. Nyonso tout est contact. Nyonso est contact. Propriété ya lui ya mariage est contact. Propriété ya nzoto est contact. Propriété ya cuisine pe est contact. Mais soki moi c'est à sa salité. Mobala ko pesa kai jamais temps. Ouais. Soit ce que mobala pesi temps et que ça la temps o moi ça ko profiter na ngote. Mobala zawana pesi moi si temps mais mobala fandi ne tom sur na Facebook. A fandi ne na ordinateur. Pona nini? C'est parce que moi si on a ça na ye à sa salité. Au comment on a ce tangi maman na Rite chapitre 3 verset 3. Ozomona Naomi azo pesa Rite conseil. Alobi na Rite avant matalikolo na mbeto il faut tia beauté. Yebisanga mutanga ke na mbeto ko tia beauté comment? C'est ça. Et lui kolobake il faut à la propre. On se préparer à conséquence na propriété parce que mbeto ba matango salité te. Deuxièmement mobala ko ya kokuta jamais moi si salité. Yango moni basi ebele lelo bazolela mobali nanga pesa nga tante mobali nanga boye atambola kananga te comment mobali ko tambola na yo pendant que mususu omona excusez-moi maman hein basi mususu omona lati sengle eleki eti tolo nyonso libanda yebisanga sko mobali comment mobali ko pesa yo temps ya kotambola na yo pendant que yo za salité vraiment pendant que chambre za salité. Pendant que ndako eza salité mobali ndenga lamuki ndenga bimi na chambre azonga isusute akomo luka bisika okeno kofanda me ndako na ye moko ezali misusu pe omona lokola za nesika okende te a préféré alala na fauteuil na salon ki akota na chambre alala ezali loko moko ba mama ebele baso comprendre te mobali nanga koma lokola mupepe aleka na gauche aleka na droite mais est-ce que aussi o mituni et loko nini ezobimisa mobali nanga libanda quoi que na kotambola c'est ça erreur o eza na kati ya ba mama na biso ya lelo bazo comprendre te que libala eze loko yo nzamba pesi biso lokola likabo parce que libala eza ne lengi moko akosaka nango te madame tika boy ba bieza pasi ngaba isanga na zala nanu maka pasi ko meka te po niveau ba kokato musala wana omoni bato yo bazolo ba ke libala eza pasi baza bato yo ba yokaka mibali na bango te. Quelque soit mobile soit le bique ngala mobile sikote libala eza passe il faut tala mwana mobile wana malamu lokola zana nous na ba vie moko ya likolo akobala te parce que voilà jo abaki eza priorité te la vie libala ezali na part ya responsabilité moko makasi mobile déjà zo loba bongo est-ce que ça na ye eza passe bon koka penda te ko fanda longtemps na mobali azolo babongo to pe na mwasi azolo ba ke libala eza passe lokola déjà na mutu na ya te ke libala eza passe tant azoya na ndako libala nyonso mobali ko sala nyonso mwasi ko sala eza ka mabe soki na yebaka balobaka na nga déjà libala eza passe il fallait qu'il pas na bala or libala eza yango te ozomona pe loko mosusu madame mobali ko pesa mwasi temps tant au mobile a payé moi si mais au moins que moi si azoya ko lamba na 18h pendant que mobile a zananda mais mobile azolia na 18h lokola kakende ka musala yo ko zonga na pourquoi lisolo pe lisolo malonga te lisolo malonga ezate apport moko te oh maman nazo ebisa yo libala importance na ngo ezatan même si ba papa au moins papa muso a payé moi si na ye temps mais moi ça zo profiter na temps oyo te mobile a payé au mona mobile abimi alati kilo atabimi abandiko ke tambola na coupé abimi abandiko ke ko tambola siko différence eza wapi na mwana ya mobile o palati coupa ke tambola or libala tango pesi mwasi na yo temps il faut zala wana or ezana mibale musu apesi pe mwasi temps mais musale sili na nte azana ka na ordinateur téléphone gauche droite ko benga
Mais comment moi si na yo akozala na affection na yo? Tant affection ezate, moi ça kobanda ko sentir des goûts ya mariage. Akozala ka jamais na kimia na kati ya libala. Donc madame libala, il faut que ça la nyonso entre moi si na mobile. To fandaka, to lobanaka oyo eza mabe. Amen. Ceux qui tolingi to kende liboso na kati ya libala. Na zolo ba ba mamo bazolanda biso, na zolo ba pela ba papo bazolanda biso. Même si bandeko nanga oboni boya kokota na kati ya libala. Boyeba ke libala eza bien. Amen. Pour sentir bien ya libala, ezo senga na yo papa na mama, bo fandaka bo dialoga. Amen. Tango to fandi, yo pesinga tanga pe na pesi yo temps. Nde to kobando solo la sko nazo yeba ke Madame Cynthia alinga boyete. Papa Songolo pe alinga boyete. Ceux qui na sali boy, en tout cas ngana ye ko beba. Na wana nde okotika la kozwa jamais problème. Mais problème oyo koya na kati libala. Et que ça la problème moko ya mikie bobongi sesili. Mais ba problème ya makasi ezate parce que ba sang tout ba juste na kati libala bazate. Problème ezanga kate. Mais tozo sala nde effort ya kolongola oyo eza mabe oyo koyi komema biso na divorce. Yango moni Esther chapitre 5 verset 1 à 6. Eza na basi ope mibali baboya kopesa bango temps parce que ba yeba kolobate. Moi si soka zolo ba malamu liboso mobile ako gagner motema ya mobile pe ako banda ko zwa ba cadeau o yakana kite pa ya mobile. Mais ceux qui moi ça za ke munako etoboka ko finga mobile ko lobela mobile mabe tango nyonso tout mobile ako vanda boy mais ba sous-vêtement na ngeza salité nana sokoyelo ngande mndango simbango ba sengla mobile eza salité aloba boy ngai nde boy moi si ya bongo. Alors que ne musika te même si na kati libala. Vraiment. Alors que ne musika te même si mobile. Et na mibali musuba nga ko sokola te mama Sainte. Ebele. Na pokwa penza bo era wuti musala yeba te la emaya sokola akomo sointa mwasi. Liboso to na sokola. Yo mto tinda ngai. Tonga na sokola ka liboso na zo tuna yo mto tinda nga. Est-ce que lango yo zo mona ngote? Ba couple ba talaka elanga te. Net moi si azalaka toujours préparé parce que azalo ko abilei il faut la préparer pas mobile na yo mais tant que ça préparé to ngolo bake butu wana yo tina na yo ezate quel que soit mobile aza wana pe pas la préparer pour na moi si na ye tant que mobile oza sointé moi si lokola yondo balié voilà ani loko olobate obandaka koya te yenda bala kinga na kindeka mais na motema ezate vraiment. Alors na kati ya temps na ngina lobela quelques lettres na kati ya temps au mobile azo pesa mwasi na kati ya temps au mwasi pas azo pesa mobile première lettre A ezo lobela accueil mwasi il faut azalaka na sengo ya mobile na iko mobile azape na sengo ya mwasi na et quand ala teke bovandi na libala na place o trouver la joie na kati ya mwasi okomo yoka kanda moko na kati ya mwasi makambu mwasi azo sala yango te e na basi musu mobala pesi etan mais bandala mukaki na tongo pantola jean bandana makolo ti likolo donc mobala o profita ta na partie nzoto na yete c'est important hein. Oh et joua Carole maman et joua Carole na ebisio mobala za na ndako ndenge nga na kozala emsu na zanga na vandi na ndako boye nazotala mwasi tanga beti akena boye azongi boye nazotala ndenge kana otala yo wana nazo contempler. OK. Alors, tant que Zana Jean Bandana sait, ti likolo, mobile va profiter nani. Banda. Ah, voilà. Même si peu mobile, moi ça pèse si autant. Bo fandi na katanda, bando la taille pantalon jean, ma colonna moi ça va profiter nani. Pour moi si pas ça on a besoin soit ta mutuni a chapé na ma colonna yo mobile. Quel que soit peu mobile, azaka pe na besoin ta moka soit mutu a na ma colonna, moi si na ye. Mais tant au moi si na kati na ye esengwe zalakate. Kanda mobala sana ndako meye kanda mobala tu na yeboy koloba na ngai te mobala songisa bo kosaka na ngai te ba réponse wana nyonso ezo sala ke mobali azala sune ezo la biso accueil dans les mariages. OK. Deuxième lettre na ngina lobela lettre E to ngito lobela écouter tango mobala pesi yo temps il faut que yoka mobali na bokebi nyonso oyo ya zoloba oyo mobala lingaka te okoyeba ngo ka ndenga zolobela yo
oyo pe mwasi alingaka te okoyoka ngo kaka ndenge pe mwasi azoloba. Or na kati ya koyoka nde ekosala ke bovanda bien na kati ya libala. Po soki mwasi ayoka mobali malamu te bakobanda na bango oyoka kaka baosuka na bitumba. Soki mwasi te mobali nalingaka te oloba eloko wana yo linko compare nga mingi. Or eza pe danger na mwasi to mobali akomparaka mobali na ye na mibali mosusu. Akomparaka mwasi omona Gisèle te yoko se comporter lokola Gisèle te eza ba bombe retardée na kati ya foyer. OK. Eza mabe. Or tango pesi mo sitan yoka ye malamu na bokebi. Yoka pe mobali malamu na bokebi po o comprendre ndenge na zofanda na libala boye. Mobali nanga lingaka oyo te, mobali nanga lingaka eloko oyo te, mwasi nanga lingaka te na telema na porte ya lopango na couper na sengle. Mobali nanga lingaka te na brosser na miso ya batu libanda. Troisième lettre, c'est la lettre P comme patience. Na kati ya libala, il faut que ozala motema munene, il faut patience ezala. Tous les jours, te kozala kaka na miel na kati ya libala. Mabale belé lelo mama sainte na biso ezo panzana maka patience. Moi ça linko patienter te. Mobali pe alinko patienter te. Tango kaka likambo ekweyi pu. Mbala moko bitumbe bandi. Motema munene ezate na kati ya libala. Oh, tozo senga na ba couple o déjà baza na kati ya libala. Tozo senga pe na ba o bazoya po bakota na libala. Basale la lettre P. Lettre P linko lo ba patience. Patience ezo mema biso na motema munene. Ceux qui ont motema munene te. Lokola libala est entouré na ba problème, yo ko bando changer mibal, o ko bando changer basi po yo supportaka te. Or libala po vanda bien, faut za la motema munene. Tongo zo yo ka mwasi, vanda kimia, yo ka yeti na suka a po répondre ye. Tongo po zo yo ka mobali na yo azoloba. Atali kambwango eza ya mabe esuyo mama kangaka motema. Ti ekosila soko sepeli pour répondre yo répondre yo. To poko ba papa merci na yoki na ko répondre yo lobi. Patience eza fruit moko ya ba grand na kati na libala. Amen. Quatrième lettre, lettre 2. Il faut se mettre d'accord ngana mwasi na ngana kati ndako ya libala. Oh ba couple belé ba se mettre d'accord te na kati ya libala. Mwasi azolo baboyi, mobali pas zolo baboyi. Moye ba kende musika na libala ezate. Oh libala o zomona. Babala ninde batu bapesa yango forme. Na ko biso mama sainte. Soki couple wana bazo swana, forme nini libala ezozwa? Elorote. Ezozwa forme ya koswana. Soki pe bazo bunda, libala ezozwa forme ya kobunda. Soki pe ba na kimia entre mwasi na mobali, oko sentir que couple wana bazozwa forme ya kimia lokola mopepe. Parce que mopepe pesa ka kimia. Donc na kati ya libala, il faut to salaka nyonso entre mwasi na mobali. To fandi, to se mettre d'accord ne loko oyo ngai na lingi pe ne loko oyo mwasi a lingi. Merci. De l'autre suka non ah pour na ça invité monsieur sa commis. OK. La moitié de 40 minutes hein, déjà. 35 minutes. OK. Papa Jérémy to katia to bandela kaka awa na prochaine émission to koya li sous pour to pesa lokwa to za libanda na moni invité monsieur sa na famille na ena bana to pesa temps. Message ça ni pe mais ba remerciement na banani. Bon, remerciement nanga ezali na batu nyonso na monde o bazolanda biso. Vraiment merci pour la maté hein. Biso sotozo ya motu. Merci beaucoup. Nzamba pambola biso nyonso tozolanda émission. Amen. Partout aux amis, Nzamba pambola biso to continuer ko landa ndenge na lobaki. Pe nazo pesa toujours merci na maître suprême. Premier partenaire il y a émission Kapashi TV. Merci souffle de Vinzambe todo pesa merci. Et puis na pesi merci et pas ya papa nanga Freddy Sembe Fali na beach. Mobali ya Sandra Mambeka. Pesi merci puisque nanzela na yende azosunga biso to lekaka na émission. Pe na pesi merci na ONG Mobimba ya ba couple marié pe fiancé. Merci na comité Nzamba sunga biso mingi nazo senga bandeko bo sunga biso na émission. Nous avons vraiment besoin de soutien na bino. Makasi. Ya ko lobela eza tellement ébélé. Papa Jérémy avant les kaboy a foutu pata na ye. Voilà. Na Kapash TV. Bino bozo sepela na poto na braza Kapash TV be mission lengi bo foute la rapé ba invité. $10, $5 na yo papa Jérémy ngale lelo na pesa $2 nanga eza très important bo mona ozwa moi mobimba
afuti ngaka mwa mobimba comme ça comme koyaka yaka mais ya ko mwa muke azosunga mabota azosunga bato ebele en tout cas tofungola maboko na biso place oyo che ekopesamela yo merci pour la disponibilité numéro eza wana so bobengi bozwi ye moko bobenga ngati bozwa ye moko botindele na numéro na ye via téléphone na ye ekozala vraiment bien merci papa pour la participation dans la Capage télévision dans cette prochaine émission tokozonga na plateau soki nzambe apesi biso kaka souffle de vie apambola biso apambola pe bao batandi biso boyoka ya malonga pe bosalela toza na besoin ya baséparation te po bacouple oyo ezali kokabwana ezopesa pasi mingi tomonani na émission ya sika bye. Capage TV. Capage TV.